Bandeko Congo, botala bana oyo bozali komona ebele awa. Bisusu bakokanisa, bazali ba joueur, bazaba na malabu. Zoka bana mabe, dekolanga tika na ebisa yo. Suka la bakuluna, soki okutani na ye, seke yo luka zila kopumbuka. Tope luka faso mususu ya kolimwa. Boyebake, la mvula eute kobeta awa. Et salike le commandant Jup Yarano Papi oyo asaka musali ya kitoko mingi na direction ya Kulumba awa na pont na quartier 3 boyebake aseba na mibali o maboko elongo na ba policier bazaka zinga na ye na cadre kaka ya koluka ko sécuriser population ba bien na ye tango mvula ezali kobeta boyebake bana oyo musala bango ali komene ba désordre koiba kobotola kosala nyonso ya mabe oyo kosala ke population bazala mal à l'aise balalelaki bango coussin bakangi bango kutu oyo bozali komona akele kobata bana se ya mbetu mbe baladi bakangi ye po azali suka na moyibi ebongo oyo mama akota baboloka bimalemba tata na kutu akoma kosala ba intervention bino moko boyoka liboso ya kamera moleko ndenge komana papiji parando abeti simonda. J'espère bakonzi bayebi partout batinda nga musale salamaka. Otozo Bisabino, d'abord on a remercié l'inspecteur provincial de la ville de Kinshasa, moi na mboka le général Blaise Kilimbalimba force de frappe, na courage, na confiance oyo, na moral, ozo pesa biso, na ozo pesa commandant district na biso Dieu donné Kangambila, akwesila ki Dieu donné Kangambila commandant district ya Tango. Alobi boy, na Tango na yo kateke batu bazolela. J'espère bon mona ina Tango wa bakuna bakati mutu loboko. Na quartier 5 m'appelle. Bakuna papa batazoleka uti marché. Bakati mbeli loboko ekwei na sambulo ebeti lelo bakuna babandi opération na bango population a bengi tango bengi biso beto tikala kite to bito pola kaka na ba policier je sozo ba policier policier musu bango wana tokeka pona kosunga population oyo inspecteur provincial abisa biso to bati la bango na biloko na bango yango moyo nazo pesa matondo mi pona confiance nazo pesa biso ayeko pesa ordre na commandant district alobi na okakimia commandant district ki major na biso ya Loasa major Toto na confiance au major Toto a pesi biso le commissaire supérieur abina yo kasango e bongo OPJ oyo asidika bango boloko tango asabisa ba PV na e alo batepo azwa 0. Merci monsieur le journaliste tolinko lo baboye tozoko lo ba konzi mingi oyo batolo ba ke la police zo kanga batu arbitrairement police zo kanga arbitrairement te police zo kanga likambo zo salama te bano ne bazali awa soki tolobi ke to kanga batu te kulune ko silate kulune ko silate baza so basala action miti muki bakimi to sali à peu près à 3 heures du temps ko tambola tapapona ko lukabana oyo na se ambula oyo police a permité ovani muke papa boya ovani muke papa boya bana oyo pecho azapenda petimo bien musique pecho yo babeta ngai na kenda ti prison babeta ala koni etira muke batumba ngai ne pecho yo lelo nde na se ya mbula bauti kobunda nde tokangi mwana oyo ezali kitoko komona musala kitoko oyo le commandant Papi Jup Yarano elongo na la police bazali na ye ndenge bazali kosala polo koluka kozongisa kimia mingi kosa kimia ba kote o parce que ba jeune ya kote oyo bakoma kosala misala mabe mingi koleka yango to pesi longonya la commandant Papi Jup Yarano ndenge kozongisa kimia kote pe population en tout cas bazo sepela musala zo sala yango bebiso to beteli yo kaka mbonda.